Vous nous suivez partout, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de notre chaîne GN Fondement Télévision, vous tous, amis et fidèles qui nous faites confiance, vous qui aimez toutes nos émissions que nous postons sur cette chaîne, et surtout dans le cadre de cette émission Fondement Biblique, où nous venons parler de la parole de Dieu, nous venons parler de ce que le ciel inspire à ses serviteurs. Voilà, donc nous serons bilingues, nous avons une ambiance où nous avons un plateau, surtout tant que nous avons makambo ya Yahweh, makambo kolo na biso, makambo Yesu Masia, nous allons vraiment na esengo makas parce que kuna ne to se retrouve à biso o to pona Yesu, lokola mo kontipe mo biki na biso. Voilà, donc na bandai ko baki boza belé na République démocratique du Congo, boza belé na Europe, na États-Unis, boza belé na Asie, boza belé na Océanie, boza belé en Afrique à Mobimba. Obolanda la chaîne na biso mbote na bino et belé. Alors lelo tozuli susu libako ya koyamba mosala nzambe moko boko découvrir ye. Boko découvrir ye poto beta masolo to ye nango awa. Mosala nzambe ngo auti ko sala album. Atuko bimisa nzembo moko ya kitoko oyo déjà toko yoka yango ensemble na bino na kati na émission oyo Fondement Biblique, mais ya moke na faire découvrir bino mosala nzambe wana ekozala important, ekozala très important to yoka moi extrait ya loyembo na ye bongo tokozonga to beta masolo na ye to ya bi. La clé de la victoire, c'est lui qui a donné la victoire sans que nous nous combattons. La force de ceux qui croient à l'Éternel. Libanga makasi simba kondima na ngai. Ezali o Yesu mwana na Nzambe. Merci beaucoup, nous sommes de retour, mon réalisateur Gelor Kwata. Je veux dire Kwata ya Gelor, hein? Au azopesa elenge na télévision oba musala zosala ezondima partout à travers le monde. Voilà, na banayi koloba ke tozo ya musala nzambe moko to komona extrait ya loyembo oyo ye asili ko bimisa to robeta masolo na ye azamo yembi kati na nkolo les frères Vali Nti Lulu, les frères Vali Nti Lulu auto ko sala album moko ya kitoko na titre moko ya kitoko to ko découvrir yango tout à l'heure. Le temps pour Nabiso, tout peut ça beauté. Bonjour, Moussala Nzambe Vali Nti Lulu. Bonjour, Ndeko Gaspard Ndongala. Je crois que santé est malam. Nangolu Nzambe, Ndenga Nzambe Azobate, la santé vraiment est malam. Ndenga Bombi Biso vraiment, le Kumozonge Panaï. Moussala Nzambe, Ezokende Kitoko, Makamuno Kitoko. Vraiment, Ndenga Makomi Kosakate, Robi que l'œuvre de Dieu a été toujours combattue par les ténèbres. Mais malgré ça, toujours bunda parce que ouais Nzambe mtoko bundisa ngo azalité. Atako bundisi suka nango elonge ezaka na ngam na biso. Yango moni tokolobela na sur le flasher moi muke sur peut-être tokolobela lelo. Voilà, sur oyo tokovi ko lobela lelo tokobeta masolo ya album oyo osili ko bimisa baloyembo oyo osili ko bimisa yango nde tokobeta lisolo mais ngana yoka ke bayembi ba solo la na loyembo. Bazolanda biso bayebi ke to présenter yo oza moyembi kati na nkolo awa na Congo ozo la musique gospel oyo ezali babenga ngo awa na Congo communément musique chrétienne ozo la fierté ya bana Nzambe. Alors est-ce que to ko yoka moyembi na moi extrêmement ko boye na loyembo ya shwa na ye? Vraiment merci. Et mon iseli ememi ngai lelo na bomoi azuaki ye mwana na pate lilingi na Yesu
azalaki mbeka ya lisapolo ya Biblia banda kokela mapisa makina babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe. Oh là 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 là, je crois que Mosala Nzambe Carlito vraiment pas yazali azali ko sepela papa Carlito papa classe à Carlito vraiment wana Nzamba pambola ye voilà papa vraiment pesi biso nzela. Alors galgal peut to banda place wana lelo eza likambo moko tozo benga conflit de génération lelo surtout biso bansali ya Nzambe ya génération na biso oto to yambili lo banzambe na nzela ya papa o balakisi biso yango. C'est comme si moi excès de zèle les alliés. Est-ce que les frères Valu Ntilulu lelo azana limemia na ba papa ndakisa ba papa Carlito ba papa ebele o bazolanda biso bazali bazali vraiment ba icône na kati na musique gospel oyo la nzela na bango? Est-ce que azana limemia na bango vraiment kozanga limemia mwana ya botosi ndenge balobaka aza mutu oyo atindaka musika parce que mwana soki mokolo balakisi banda bakolo balakisi yo mosaki suka nyonso na kati. OK, donc lipamboli koki kokuta te soki mwana oyo azangi botosi parce que bakulutu oyo biso tokuti biso toyo kobanda te toyokuta bango basi babandaki bango nde bapesi biso goût ya kosala oyo toza lelo. Alors soki biso tokoignore bango c'est-à-dire surtout que tozosala l'œuvre de Dieu tokozala béni te spirituellement tokozala béni te na biso na biso lobaki ozala oyo aza sataniste mais oyo mpenza azobanga Nzambe esengeli obanga baene na ye baoyo okutaki. Voilà, esengeli kotosa baene kotosa bampaka bapatriage otokuti vraiment tozo saluer bango baza ebele papa Patrice Ngoyi Musoko papa Matou Samuel baza ebele papa de Ningonde baza ebele vraiment baza ebele moyo kutangeza te baza vraiment ebele boza rare ebele na ba génération kala kala na ba génération elandi bango na biso pe bandeko bazo hommage même na papa Le Moloto papa Le Moloto hommage na bango vraiment na évité pour ça qu'on les laisse que autant à Combo mais Nzamba Simba biso kaka parce que ils ont vraiment zelo Nzamba alors frère Valu Ntilulu frère Valu Ntilulu c'est vrai et ça na batebele oyo kotala yo boye baso ko mituna oyo auti susu wapi. Mais ce qui est important, c'est que dans Moussala Nzambe, c'est l'inspiration qui compte. C'est ça. Le lot aujourd'hui inspiration, il y a Moussala album. Déjà titre et album les amis. Titre et album Nabiso Ezali Victorieux. Victorieux pourquoi? Victorieux c'est-à-dire molongi quoi. Na lingala c'est to ko le bango lingala pona bato bazolanda. Molongi c'est-à-dire mutoyo aza déjà longa. Donc ceux qui veulent landi contenu en Nzembo, au moment où on découvre on a bolai parce que bon moi tout par rapport à une toujours expliquer tu comprends pourquoi Victorieux. OK. Donc nangi vraiment to vanda moi muke wana déjà na titre nani album déjà Victorieux. Nani yango molongi. Ba nani balongi pe ba komi balongi ndenge nini. Victorieux c'est l'œuvre de la croix. OK. Tant que tu de la Victorieux, tu parler sur l'œuvre de la croix. Parce que ceux qui biso les autres sont baba chrétiens parce que ça na mutu moko abundaki pour que soto comme les autres tanga na kombo wana là c'est origine ya kombo chrétien uta donc ils ont mutu moko apesa ki vina yembeka pour que biso to za la balongi nde ya ngwana moni to yokolobela Victorieux c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth yende abima molongi premier Victorieux na simana yebiso nyoso to batami na simana yende to bimi balongi donc to lobake moi na Nzambe o ya pesi bo mo na epa Yesu Masia à cause la suna bobangi te parce que c'est à longa déjà c'est à longa parce que to bundaka te na pona ko lukelonga mais to zo bundaka te longa. Ah bon? C'est vrai pona biso ba chrétien to zo bundate pona to zo victoire to zo sentir si ba simba so patata so lokola bana to zo kaka na lolendo ke je suis victorieux. C'est un peu ça. Tozo bundana lolendo parce que toza ba Victorieux. Toza li ba longo to longa déjà. Alors album ngo eza ya combien de titres déjà? Vraiment album Victorieux eza na 10 titres na kati. Parmi ba 10 titres il y a un titre phare où est le Belipe Victorieux.
donc album eza na 10 titres mais na kati nango eza pe na loyembo moko oyo kombo nango ezali pe Victorieux. Je crois que yango nde tokobeta masolo nango vraiment parce que clip nango eza déjà disponible yango tokota la extrait na biso pe réalisateur na biso Gelor Kwata azo ko illustrer biso déjà moi ba image pe ba extrait ya loyembo wana pour permettre bandeko bazolanda biso bamona ndenge nini artiste à se déchaîner. Mais eloko esepelisi nga na nzembo oyo ya Victorieux d'abord ezali style oyo obeteli yango. C'est comme si ozongisi bana nzambe na ba style ya kala penza bazongela pena makambo bandai komona na batata na biso ya kala eza nini mpona nini kozonga bongo na style wana vraiment origine na ngai nanu mpona bete eloko wana parce que eloko eutaka na kati ngai naza adorateur. Ok. Je suis un vrai adorateur. Ok. Pour nous adorer, tant qu'on a vendu qui, tout ça là, parce que Nzembo Oso Kobima, Nangolan Zambé, depuis la commande Nzembo, ça fait plus de 20 ans. Ah bon? Vraiment. Et tant qu'on a commandé je me suis inspiré pour l'adoration. Pourquoi ça va tout la adoration? Parce que tant qu'on a un kilt, tu as kabiso ba yembi toza wana pona ko sunga ba fidèle, ba kota na présence en Zambé. Or, pour nous côté la présence en Zambé, les alliés que nous commençons à faire maintenant le yenge. Parce que tant que nous le yenge, bakoki ko bunga peut-être cadence que na une église, nous sommes au monde au monde que parfois na quatre églises même nous na danse c'est différent na muto bina. Yo pe moye mozo reconnaître que banze musu pe boye mbaka le yenge. Mozo reconnaître ngo. Ezanga mwana. Le yenge za pe minière moko na kati culte moni ba bakoti mwa makamuna bango. Et koki kozanga te parce que nzamba lobi na kati bila église eza bilanga. Na ya mabene ya malamu za na kati. Abiboti kola na suka ngamo no koyeba kopona na mabena bwaka wapi ya malamu na bina récupérer pour que œuvre de décolle donc to koyo ignorant ngote que ya mabepe zali. OK yango na yo préférer ki kozonga vraiment et surtout na temps actuel batu mingi bakomi ko memama na vitesse yo bazo benga kilelo nde makambo yango nde makambo kilelo nde makambo et continue na makambo nzambe sina makambo nzambe donc ceux qui va mixer nzembo moko ya nzambe bazwi na bato mokili batie bazwi kaka so balongoli ba image balongoli so batiaka ba image différence ezate na ya nzambe na ya mokili or biso il faut de sa différence parce que nzambe abi vous verrez la différence entre ce qui me servent et ce qui ne me servent pas. OK donc ceux qui biso na bango tozo kesa c'est-à-dire toza ya nzambe te. OK de faut différence wana emonisama vraiment alors différence emonisama bon tozo kene mabiso malem po ko banga te awa eza émission donc eza baptême penza ezali awa tokoloba vérité nyonso concernant makambo tozali komona lelo na kati église na bino bayembi pe tokobeta lisolo ya loyembo oyo osili kobimisa ya Victorieux. Alors na titre wana ya loyembo ya Victorieux tomoni d'abord côté style ozongisi biso style pena ya kala ya oya kala pena ya ba oto banai ko landa ba papa na biso banzembo ya ba papa Patricia Kala we bongo lisaka biso mitema wana ozongisi biso na baloyembo wana otikoloba ke c'est parce que loyenge kotimwa mingi makasi loyenge kotimwa mingi donc ozo persister ozo reconnaître ya vraiment. Alors déjà likambo no koyi koloba na bandeko yo bazolanda yo bayembi lokola yo o bazolanda mission na biso ya lelo koyi koyebisa bango ni na ce qui concerne makambo wana loyenge surtout na kati ba culte. Vraiment conseil na ngai ezali kaka ke tozonga na liloba parce que Bible dit le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Ceux qui ozo koyembela nzambe na ndenge ya molimo pe ya solo vraiment na ndimite tokobeta nzambe libago parce que nzambe oyo tozosambela tomonaka ye te nzambe oyo tozosalela tomonaka ye te ntango akotaka biso na nkuku tomonaka ye te alors biso tosala effort tose conformer na la parole de Dieu pour que tobungisa bana nzambe na cadence te bazala toujours na nzela. Ouais, Valintilu, yo ozolugela makambo. Anga Gaspard. Teza makambo parce que teza la vérité. Anga Gaspard. Gelor Kwata tala makambo papa ozolugela ngai alobi ke bazongisa batu na kati ya parole mais kotala bande ko belé basali analyse. Balobi ke ba chantre belé lelo balingi parole nzambe te. Bango balingi kaka vie artistique. Ba artiste ba vedette bango maloba nzambe balingi yango penza te. Est-ce que analyse on a yo peut oso partager yango? Vraiment eza vraiment passé. Eza vraiment passé. Au monde par exemple là qui na pratique. Au monde à l'église mongo boye
tokomi na era mate ya boye bachantre babimi na bango libanda badomere bainstrumentiste babimi na bango libanda batiki biso bafidèle mosusu toyoka mateya donc c'est comme si mateya econcerné bango te so biloko wana yo en tant que chantre ntango omona yango esalaka ndenge nini yo mpo osalaka yango d'abord vraiment eza biloko oyo osalaka yango nakoki kosala yango ntango moko te nandimi te na ngolu ya nzambe mpo moto akobeta tolo te mais nakanaka kosala yango ntango moko te parce que na ngolu ya nzambe soki omoni moto azosala déjà ndenge wana seki aza déjà musicien aza chrétien te mais aza nde musicien ayaki kozwa musique lokola moyen de vivre azosala commerce musical na nzela nzambe parce que amoni ke ate koto mpona zwa vitesse mbangu koto bakondimanga na kokende mais moto oyo aza vraiment un chrétien musicien parce que oza bamusicien chrétien na bachrétien musicien moto abotama na chrétien et puis aye kosala nzambe na domaine par rapport ya don nzambe apesi ye azokoevre na musique donc c'est-à-dire motu wana oyo azobanga nzambe akoki jamais kosala oyo babiloko oyo uti oloba wana ke kilte bandi ntango abeti asilisi mpo na ye amoni ke yaki kaka kolivre concert après asilisaki non wana eza vraiment mondaine eza baye vraiment mondaine donc ozokondane yango condamné yango complètement merci beaucoup vraiment ezalaki mwa baprécision moko ya malamu frère Valu Ntsilu ozali mosali na nzambe déjà kombo ya église bisika yo evraka nazali mosali na nzambe na ministère de la montagne de feu et des miracles MFM Asig ezali ministère oyo représentant légal ezali Dr Daniel Olukoya azali na Nigeria nde biso toza awa na MFM Kinshasa Congo Kinshasa pasteur na bino pasteur oyo aza direct pasteur direct na ngai ezali pasteur Mika Mvama mais awa toza na pasteur régional oyo aza titulaire na Kinshasa azali pasteur David, voilà. Donc, merci beaucoup pour la précision parce que il faut que Mutoto Yambi a évacué l'église. Vraiment. C'est l'église. C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands problèmes. Vous allez reconnaître Yango. Yango, ça c'est des dégâts mingi ça na carrière pour na biloko wana. Parce que fondement exact. Donc on cadre mutu azate. Mutabimi na ndenge na ye. Ndenge batumiki baloba. Voilà. Alors, question izali ya mboketo kota na kati ya muzindo ya Nzembo Victorier. Pourquoi kobimisa album wana Victorier na période oyo papa ozaki na kati église ozoyemba na yo à l'aise ozokunisa na yo nzambe na kati église courage wana ya kokota studio kobeta Nzembo kobimisa yango na période oyo courage wana uti yo wapi papa j'ai une question pourquoi kobimisa na oyo na période oyo parce que période oyo eza koyinda période ya baseur Faveur Mokoko période ya baseur Enis Manyanga période ya ba frère David Ise période oyo ya ba papa Mike Kalambai basali ba papa Moïse Mbiye basali période oyo ya ba papa Atom Semboma ba pasteur Henri Papa Moulaja période oyo eza koyinda pourquoi frère Valentino a profité na période wana oyo bato bamona ke vie des athées pour naïe. Pourquoi? Vraiment, Nangolu Nzambe, na pesa Nzambe merci. Ce qui Nzambe permettre que eloko oyo ekuya na période oyo eza makasi na ngai te. Ni na mayele na ngato bonya na ngai. Parce que babi tout concourt bien à ce qui est midi. Et puis Bible le biso le bien chaque chose en son temps. Or notre Dieu il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire pour nous que na l'émission sur la mokolomokote. Ndenge to la mokolomokote bazemi et ça 9 mois mais moi na moi le bana mokolonaye. Donc nanga mo pende bimi mokololelo na comprendre te. Donc na mona ka no ezaki zemi moko zaki senga ke bima moi na botami. Donc eloko ka na falika na période oyo ka. Obanga kité. Obanga kité ko tala ba album eza na marché. Ko tala ba Nzembo eza na marché. Webi Nzembo oh lo lo lo. Oh lo 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 lo. Oui bien moi. Lo 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 lo. Oui bien moi. Dama le blo mo ndengwa. Ozoyo ka moi. Ozoyo ka moi. C'est-à-dire ozoyo ka batse témoignage nanga. Ozoyo ka moi. Et ça va Nzembo eza etona na grâce. C'est-à-dire pour na yo olobi que te Victorie pe ezindaka place wana.
Donc nandimi que Victoria kozinaka kawana parce que Victoria eza mwana moko ayoko bakisa na kati ya likolo. OK. C'est-à-dire nakobanga te parce que mwana soka botami asa bébé akoya kuta bayaya na bamandefu mususu bazali babota déjà mandefu. C'est-à-dire que c'était que na famille moko na kuta yaya moko déjà akenda en classe. Donc ngana yeka ka ke ko bakisa parce que biso nyonso wana obato tangi wana. Biso to saka musala moko pona pour la sabatu ko diriger bato bakena royaume des cieux. Voilà, comme ma bateau dans les royaumes des cieux. Alors, tous les tapé ma solo ya Victoria, mais jusque là, nanto yo kiyote koye manano Victoria yo moko nan. Tolinto yo kata moi phrase moko. Il y a chanson wana Victoria, il y a moketo poursuivre émission na biso frère Vali. Merci. Mokonzi monena simba bombo inanga. Ezali yo Yesu mwana na Nzambe. Elombe oyo alongisa bombo inanga. Ezali yo Yesu mwana na Nzambe. Libanga mokasi simba kondima na ngai. Ezali yo Yesu mwana na Nzambe. Nazanga te. Yolo na kimia na kati ya motema na ngai. Yolobi na ngai na bangeloko te. Na bitumba nyonso yoza na ngambo na ngai. Nazanga te. Yolo na kimia na kati ya motema na ngai. Olobi na ngai na bangeloko te. Na bitumba nyonso yoza na ngambo na ngai. Na bitumba nyonso oza na ngambo na nga na banga eloko te. Nani azoloba pe azoloba na nani? Wana zanga inde azoloba personnellement. Nazo yebisa na ba fidèle peut-être bazo perdre kondima. Peut-être kuta na likambo moko boye. Amona keno atende ti likambo elekeli nzambe nanga na makashi. Azoma neti likambo neti ya suki. Yona ina bisa mutona ke ngai. Na ba makambo nanga tona kuta nango. Na bi te mukonzi moneno asimba bomo na ngai. Aza lombo alongisa bomo na ngai. Aza libanga oyo sika ngai na yeka ma place na batama. Ata ba betinga explosif. Ata betinga bombe. Na kobanga loko je parce que na yebike nzambe wana o nga na batami aza makashi. OK. Donc na banga loko te ata ko bitumba ngwe ndenge nini na batela toujours kimia na ngai parce que oyo asimba ngai azali makasi mingi mosungi oyo asimba bomo ina ngai mosungi oyo asimba bomo ina ngai ndenani Yesu Christ. Vous avez une assurance totale na kombo Yesu. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui est soutenu na bomo ina ngai lota. Ce qui est soutenu peut-être na kufa na âge à 6 ans. Parce que mon contrôleur au ventre dans la deuxième émission pour que tous week-end go tant que tu as pour la deuxième émission pour que tu le peut-être tu le sur ma vie là c'est on comprendre ce grandeur ya nzembo. Oh mais ba de ko bazo landa biso ba kotika na soif ba yeba tane fils que moi l'histoire moke ya frère Valitilo. Est-ce que ko meka ko yebisa ba ndeko assurance oza nango na kombo ya Jésus. Oya koyemba tino na nzembo ya Victoria et uta wapi likamuni ne komela yo na mwa mukuse nango vraiment ba makambo ekome belé. Ah bon Ba bitumbe belé. Donc à l'âge de 6 ans déjà ndena uchi koloba ceux qui yaki kolole sauté les ngana sina chola. Ah bon Plusieurs fois ceux qui peut-être bon mon amsu bon moi cicatrice moreza na raté un accident à âge il y a 12 ans. Ah bon msuto zakina ba kufa sur place ba kota nsamu tukamengai nzamba sala grâce. À cette époque, il y a papa beaucoup de gens qui côté Kangombe qui chaque jour on a que Kangombe fait les papes ceux qui faut y avoir son dos pour ça Kangombe ya gozo parce que Nzambe sala yo ngolu de lelo zate. C'est que Nzambe a battu na azapeka na bomo. Na yebi so comme wa pitwa de na âge de 13 à 14 ans. Voilà. Abi nanga fa zo ngolu ya Nzambe a battu la yo. À l'époque. Oh, tala na yebi to so za ki paya so ki na mais à reconnaître grandeur ya Nzambe oyo kolo Yesu Kristo oyo battu la na âge wana. OK. Vraiment. Libanga oyo esimba kondima nanga. Likambo ya kondima. Est-ce que le kondima ezakaka na kati ya mitema ya bato frère Valentino parce que tango zo bimisa nzembo ngana banga ki mingi. Est-ce que nzembo zo bimisa ozo yeba grandeur nango nanu yo moko penza? Vraiment grandeur nango na yebi o mokasi parce que na yebi nanu nga zo salela. Mais bato bazali suna kondima te lelo apparemment. Bon, bisonde basali et c'est que tozongisa bato lelo wana. Parce que yeso waki ete bilangeza munene. Bokende partout na mokili, bosala bato nyonso bakoma bas disciple na ngai.
biso nde mutu tokosala ke tokomisa bato badisciple toteya bato liloba nzambe toteya bato kondima toteya bato eliki epai ya nzambe na mateya biso tokoteya nde yango ekosimba na lisungi ya molimo mosantu nde yango ekobota mbuma ke lelo tomonaka elobi mpe bato bakondima ezonga na kati ya mitema parce que un chrétien sans la foi aza inutile nazwa to nazwa te nazala nango to nazala nango te nabanga eloko te donc nazanga to nazanga te alors nane kimia parfois bato bazala nzinga na ngai yo bakomprena ngai bomona ke makambo na yembi awo eza normal parce que ngai nakozala na nzala na liete na lali nzala mais lobi na toko noke kumisa nzambe frère Valentilo nzamba za lokumu vraiment na makambo aboye tozokende toujours victorieux mutu abimaka molongi na kati na bitumba lelo bana nzambe baza na bitumba ebele frère Vali ndenge tovandinga na yo awa eza na bato mboka Kongo eza na bitumba mboka Kongo eza na bitumba makasi surtout na partie est yo préféré obimisa nzembo ya victorieux na période oyo est-ce que eza na mwa message moko particulier par rapport à la situation au mboka na biso azo traverser lelo parce que mboka na biso eza na bitumba yo bimisi victorieux donc ozana kondima ke tokolonga na kati ya bitumba wana kutu sans doute belonga eza certainement na ngam na biso elonga eza certainement na ngam na biso parce que balobi la vie et la mort se trouve au pouvoir de la langue. Oui, biso tozo confesser lokola ba imboka ya Congo. Biso tozo confesser lokola ba chrétien ya Congo. Yango ko komela biso. OK. Yango ko komela biso. Donc na kati ya nzembo oya victorieux, yo zondima ke peu importe bitumba au mwana nzambe surtout. Parce que bato nyonso baza bikela mwana nzambe même nyonso baza mwana nzambe. C'est ça. Mais bato baza bana nzambe. Yo zo ko rassurer bango que peu importe bitumba bakoyi ko kuta nango elonge ezali. Certainement. Parce que la Bible même le dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. OK. Parce que tant que tu es la vie c'est un combat. Nous sommes tous à la bitumba na bitumba. Pour que nous ressemble les gens que olali na butu que nous ressemble mais olali na butu zo neti ba yo ko fina yo neti ma fièvre neti ozangi transport nous sommes na bitumba kaka pour que OK ressemble la terre. Frère Valentino na moni maloba na yo eza vraiment na assurance moko ya makasi. Est-ce qu'il y a quelques versets bibliques où ils ont appuyé nzembo na yo? Na uti na yo ki déjà uti koloba déjà ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas. C'est déjà moko ya verset où ils allaient ko appuyer nzembo. Voilà Exode 14. Il y a victoire. Alors il y a encore d'autres versets où ils ont appuyé biloko bongo. Ce qui total na Jean 14 verset 27. Nzamba zo biso ke na pesi bino kimia. Na pesi bino kimia oyo mokile koki ko pesa te. Botika te ke mitema na bino mitumbulama. Boza na kimia parce que bondimela nzambe azana bomo. C'est-à-dire esika place oyo nganta nazotanga ba makomi oyo na vandisa mina biete ya solo na sala kanzambe oyo abatela kanga malamu. Et nazana nzambe mona lingaka mingi toyemba ngona cantique. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est-à-dire, dans une assurance, ma casse, dans un monde, je sais parce que n'a bien ta somba dans la molimo. OK. À somba. Molimo n'a somba mais pas naïe. Donc c'est-à-dire, on est sur notre dans musuni et ça a échappatoire. Moyen robanga ngwe. Na robanga ngwe lokote. Na bangelo kote. Na bangelo kote. Ndenge moko na banzembo lokola mosuni na ngazali kosala. Nazanga nini Papa le muloto. Zava pa mola molimo papa wana. Sika fana le boko ngwe nzembo. Voilà, nzembo ezali vraiment molai. Peut-être qu'il y a une émission qui va décortiquer yango nyonso te mais tu comprends beaucoup ya nzembo wana ezali assurance où ils opesa mana ba chrétien qui peu importe niveau ya bituma bango baza balongi mais album eza ya 10 titres 10 chansons. Est-ce que ba chanson nyonso bimi déjà to zaka na première chanson molongi par rapport à ba moyen parce que comme ça dit chanson même bao baza ba doyen na biso akala les loko comme ça dit chanson ba mo comment passe. OK. Alors par rapport na ya moyen parce que toujours on a des efforts na biso moko personnel na ndenge nzamba zotam sa biso mais 10 chansons sont déjà disponibles
mi balende o to si saki ba clip moko za na montage mais moko etika limaki nde yango to bi victorieux peut-être après 1 mois 2 mois to ko lancer sur deuxième clip na ndenge nzamba zo sala ndenge pe ba partenaire ba roya parce que Babi, si Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Parce que tout le monde est comme si Nzembo s'est bimé déjà, mais c'est comme si la promotion est un peu faible. Est-ce que ça m'a un moyen? Est-ce que l'album est un producteur? Est-ce que ça a un producteur? Tout le monde a un cache. Vraiment, jusqu'à l'année, on a toujours le bandeko Ndongala. Les alliés vraiment passent parce que tous les gens de forme à Bissomogo. Tous les vraiment, tout le ghetto. Pour nous, c'est-à-dire, pas sur la fois mon ayo. Et on te dit comme il et pas yon Nzambe bateau parce que Nzambe a koki ko sala mutu moko te Nzambe apesinga mayele apesinga don siko eza senga ba koya pour que ba tia un pouce pour que don wana et promouvoir nde tozobeta porte na ba oyo Nzambe apesa makoki pour que ba ya ba mema biso ba tombola biso esika oyo Nzambe akanaki ko mema biso lobi. Alors eza na ba producteur ebele na mboka na biso ba producteur ebele bato ba mbongo pe bazé ebele même kuna na diaspora pe bazali ba o ba lingaka surtout ko sunga misala na Nzambe. Tala bango lilobani no koyi koyebisa bango makamuni no koyi kolobana ba producteur bata mbongo bata ba bonne foi bata bonne volonté balinga ko songa musala Nzambe lilobani no koyi kolobana bango frère Valentin. Merci bien aimé dans le Seigneur vraiment partout au bien bozali na bien te o balinga ko kotia moyen na bango na musala Nzambe moko te alona na musala Nzambe pour que a perdre yango ngayo ya bino ndeko frère Vali oyo Nzambe apesa likabo ya koyemba na yeko la kisabino échantillon ya oyo Nzambe ataki kati na ngai vraiment naza na besoin ya soutien makasi sans bino ngai na kokiki ko ekozala pasi pour que na kende mingi liboso parce que Nzambe mutu akoki kobima te ye moko atambola ye moko na nzela soki basungi bazali te donc esika so bino bozali maboko na ngeza kofungama vraiment mutema na ngeza kofungama na Nzambe oyo apesa bino ba moyen apesa bino mutema malamu pona kosunga nazawana parce que tous a besoin de soutien makasi pour que œuvre oyo et mon na makasi na monde entier ndenge Nzambe akana yango Nzambe pambola bino esika so zali tangu aujourd'hui quand ça kosunga biso. Merci beaucoup œuvre oyo il faut que ne partout mokili mobimba na rappeler na bandeko bazali kolanda biso na ba téléspectateurs na ba internautes surtout ba fidèles ya chaîne na biso pe ba nyonso bazali na motema ya bonzambe ya kosunga ke ba numéro ezali affiché en bas ya ba écran na biso donc bobenga na ba numéro wana pour que beaucoup ta en contact na artiste na biso Valentilou ou a bimisi déjà Nzembo ya Victorieux pe album to le bien déjà 10 titres mais jusque là 2 titres kaka ou déjà et nous ça les a un peu finalisé tout ça pour ça que ça la promotion ya album oyo pe Nzembo oyo alors tout ça là vraiment bobenga biso na ba numéro oyo ezali affiché en bas ya ba écran na bino parce que to komi vraiment presque na suka ya émission na biso ya lelo ba mbote na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso de partout du pays bino bozali alors mosali ya Nzambe moyembi na nkolo artiste musicien ya gospel soki to senga ki o conclure par rapport ya Nzembo oyo Victorieux et par rapport ya émission na biso ya lelo okoyi kolobani na bana Nzambe bazolanda biso. En conclusion nalingi na bisaka ka bana mwana Nzambe moko c'est-à-dire nde to koloba oyo kondima na yo ekomi kokoya par rapport ya situation zokuta na ngo par rapport ya vie sociale ozoleka nalingi na bisaka ke obanga te soki ya solo zali chrétien osala la Nzambe oyo azana bo moyo akufa te parce que bela ba Nzambe bakufa basekwa te mais yo Nzambe oyo osalelaka aza Nzambe oyo akufa pe asekwa pe azana bo moyo kino lelo c'est-à-dire soki otombolika musapi na yo obiye te nazali molongi yango so tali bien na Nzambe oso bolanda na suko mona ke na yebisi bango na biye te esika nyoshi yo zali esika nyoshi yo zwami loba ete nazali molongi c'est-à-dire na bitumba nyonso yo kuta nango wana yebake motoli ya nkembo ezaka na ngambu na yo eloko moko na kosenga na yo kokoisa kondima te kotala gauche te kotala droite te tala ganzela oyo pona Nzambe wana akopesa yo victoire oyo yemoko alonga déjà il y a plus de 2000 ans victoire ezali o Nzambe apesa biso il y a d'ici là déjà 2000 ans na maloba on to sugise mission na biso ya lelo ba mbote mingi na bandeko nyonso bazali kolanda biso basala Nzambe nyonso ya partout à travers le monde surtout ba nyonso ya République démocratique du Congo ba mbote na bino ebele pe merci. Nous besoin continuer à s'abonner à différentes chaînes en commençant par GN Fondement Télévision puis la chaîne partenaire news
et diffuser ba émission na biso. Donc ils appellent moyen pour na bino ya ko soutenir biso na musala auto tali ko sala pour que to koba bande ko na biso na est to bosani bino te victoire ndenge to tshikolo ba na émission victoire boza balongi bo baisser la tête na bino te la tête ezala toujours haute parce que ma belo eza ma belé ba koko na biso ba tikela biso ma belo nzamba pesa biso comme héritage hein nous ta ko déplacer ba bord na zate nous ta ko déplacer ba bord na zate victoire eza toujours na ngambo na biso mbote na ba frère nyonso o bazali ko yembela nkolo na bosolo mbote na ba te nyonso ba tsamu malamu bazali ko te ya Yesu Masiya na ndenga bosolo toza toujours ensemble yo polingo ya ko lobela Nzambe na nzela ya émission na biso au fondement biblique ba porte est grandement ouverte benga biso kana ba numéro est affiché en bas à l'écran yo to ko en contact pe to ko solo la na bino merci na frère Valentilou bandi mai ko répondre à l'invitation na biso merci na mon réalisateur Gelor Kwata qui a réalisé émission na biso oyo merci pe na ba partenaire nyonso bazali ko soutenir biso na bo sanité yanga molongani maman merveille Tenda Diaki Mutu mon bébé Shekina Tenda babote ebele pe bande ko nyonso basina biso to ko sani binote to ko kutana bongo très prochainement merci bosali Nzambe merci papa Gaston Tenda vraiment na pesi bambote ebele na bana Nzambe nyonso na pesi mbote ebele et pas ya maman Gloire Nsilu na pesi mbote pa ya pasteur Mika Mvwama na pesi mbote et pa ya maman Vero Kabali pe mbote na ba fidèle nyonso ya ministère de la montagne de feu MFM Kinshasa Nzambe apambola bino na kombo na Yesu soki Yesu azongi susute balasima tokuta susu pona ko pesa bino oyo ya ko bombola bino allez bozwa émission pe bozwa nzembo oyo victorieux et kota na banda ko pe na ba téléphone na bino nyonso merci La clé de la victoire, c'est lui qui a donné la victoire sans que nous nous combattons. La force de ceux qui croient à l'Éternel. Jésus, monena simba bomo inanga. Elombe oya longisa bomo inanga. Libanga makasi simba kondima nanga ye. Nazanga to nazanga te. Yolona kibya nakatsa motema nanga. Yolobi nanga na bangelo kote. Na bitumba nyonso yoza nanga mbonanga. Nazanga to nazanga te. Yolona kimya nakatsa motema nanga. Yolobi nanga na bangelo kote. Na bitumba nyonso yoza nanga mbonanga. Ozali pata oyo ezipa bomo ya basantu. Ata mitungisi ya ndenge nini mabe ekoma te. Lipata ya nkembo ezipa bomo inanga. Ole oyo engengisa banzela nanga. Bilei kitoko elinga molimo nanga ye. Ata bambonge jinginga. Na bala nini yaya nasimbami na yo. Olobi nanga na bangelo kote. Na bitumba nyonso yoza nanga
Yesu aza molongi, ngai nazali molongi, toza balongi biso banso. Esika nyonso ezwami yo, loba nazali molongi.